Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambali nazwa pe bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga vie Toyebiki. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Mama na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto beti ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bino tout occasion ya Rolanda Biso. En tout cas, merci na attention assez particulière vous accordé na émission na Biso. Je crois que ce qui est plus important, on va toujours que soyons sensibles au cri de détresse. Lorsqu'il fait noir chez le voisin, il faut sa vie soit accepté que tout le monde a parce qu'on ne sait jamais. D'un jour à un autre, qui peut baluka et appeler mon avis. Étant parents, je pense que nous avons entamé une procédure de démarche. Oh, c'est un état de santé et l'économie, c'est moi en abisso. Nous avons déjà, moi en Nengazali, jusque-là, à ce qu'il y a l'hôpital. En tout cas, merci à la bande de connexion, à partenaires, à pour réagir, le beau pour la macambo, afin que tout est jusqu'au bout. En tout cas, toujours Balabino, merci Mimi. Ah, tous les maîtres avocats, les maîtres Yim Taza na dossier. Alors, maître Toti, comme il y a pasteur ou à sali macambo. C'est ça là. Merci de m'avoir posé la parole. En soi, comme naye ezali Mikobi Niko. Ok, Mikobi Niko. C'est lui l'auteur ya ba makambo oyo eza liboso na bitando na bo. Ok, merci. Alors, où en êtes-vous avec le dossier? Tu dis que vous avez quand même kozwa Neko Mikobi Niko oyo azali vraiment un criminel. Vous voyez pour qu'il ne kotikae na maboko ya l'état. Kasi tu vas quand même procédure en mot et qui n'est pas comme à niveau d'une jusque là. Merci. Monsieur les journalistes, bonne question. Dossier et bandaki d'abord à niveau de la police. Moana a dénoncé en haut la famille. Famille bameki koyebisa pasteur de la famille wana donc moi nazo fan de pas papa leki na ya zape jeune elenge pasteur a commis ko intimider bango donc c'est le trafic d'influence pour l'accès qui aza ndeko moni bana ebani naza moto akasai na mobuba na yebani bino pe boaba ndeko nanga baluba me bozana eloko te ngai bozana na ngote alors makambo wana dana yebite nde bayaki komona ndeko nanga moko parce que ndeko nanga na to yebani na ye na ba faire mosusu nde aye ko yebisanga bi maître
soki totiki libota oyo baza na eloko te en tout cas bakonyokola bango est-ce que okokota makambo te bon talaka po wana koki kozala pe lokola mwana nanga leki nanga atombe victime na ka wana nde nayaki kointervenir toke pour dénoncer comportement na la police atie maboko epa na pasteur nde tokomaki na niveau à la police wana ere tokomi na niveau ya la police et yo moko yebi na procédure na biso ya droit la police aza na droit ya ko retenir moto kaka pendant 48 heures et quand les 48 heures est épuisé on a demandé au parquet à la police de nous envoyer devant le parquet. Et nous sommes arrivés au parquet, le parquet a enregistré les dossiers. On a attribué, donc le procureur de la République, il a attribué les dossiers auprès d'un magistrat, il s'appelle MG, selon les initiales du parquet. Donc les dossiers c'est RMP 13 947 Pro 21 MG. C'est-à-dire le procureur, il a attribué les dossiers auprès des magistrats MG. C'est ça, les dossiers maintenant est au niveau du parquet. Ok. Pour ça, ce qu'on a niveau parquet. Merci beaucoup. Alors, Nana grève pour les magistrats, est-ce que ça évolue? Parce non. Que Nana grève pour les magistrats, ça craint quand même. Oui, il y a la grève. Mais, oui, grève ils allaient pour encourager l'impunité. Ceux qui ont commettre infraction dans le moment où il y a grève, la police est là. Vous savez, le rôle de la police, la police, c'est d'aider les parquets en matière de recherche des infractions. Et on avait appréhendé le pasteur, on a transféré les dossiers au niveau du parquet. Et le parquet, jusqu'à la preuve du contraire, les messieurs en question. Donc l'auteur présumé est au niveau du parquet maintenant. Ok, merci. Alors vous nous rassurez que le monsieur ne va pas pour prendre fuite parce que moi crainte c'est un petit côté. Est-ce que le collaborateur ça la trafic d'influence, mais vous avez quand même le temps pour verrouiller et verrouiller de cette façon qui est moto nazala vraiment parce que dossier automatique à monter et c'est un toyer maintenant mon doute qui n'a ti nasuka. Oui, puis na mboka na biso bato bakanisaka l'état ou bien loi c'est-à-dire ce que yebani na X au qui ko sala ba n'importe quoi mais à moins que okutana na bato ko yo ba yebi ni be côté qui ko intimider bango mais vous savez nous sommes des avocats je connais là où je peux frapper et je peux vous conseiller c'est pour cela quand je suis allé au parquet, j'ai amené la victime auprès du magistrat. Les magistrats, conformément à la procédure, pour respecter également les droits de la défense des autres, il nous a donné la réquisition. Okay. Vous voyez ici, ça c'est la réquisition du parquet. Okay. Et après Sibiso Yango, réquisition du parquet Yango Wana. Ils ont des documents bien. C'est un document officiel du parquet et on est allé avec ces dossiers. On est allé avec ces documents avec un agent du parquet au niveau de l'hôpital. C'est ça, Mamaye. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Maître, nous sommes très très contents d'ailleurs. J'espère le coup ça se voit déjà qu'il est procédé donc qu'il est malade. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je crois que comme réquisition déjà, ils allaient pour permettre moi à traiter si manango rapport et au salama et rapport wana yango ndeko kende siko et kozonga les sous na parquet. C'est-à-dire ndeko total état à moi jusque là traitement mon côté azui. Lelo nous annonçons que aujourd'hui nous allons prendre l'enfant lelo azo bana traitement na lelo bana ba examen singa kimbongo mais Dieu a fait grâce le là déjà quelque chose ezali toujours qui est na mwana au qui est na hôpital basala ba examen batala nini ko sala masima na yango to koya lisusu pona tina na poyeb sabino pona état ya mwana parce que déjà nenga zo fanda boye ko lo bien na langage biso babi osomba c'est-à-dire intestin
somba ekobima c'est-à-dire za limana alors moi na oyo donc regarder beauté toujours banga déjà de 1 infection azo infection toujours et papete qui na âge azan moi qui 14 ans alors des fois pas difficulté pas douleur on soit pour expliquer en côté alors il serait mieux que soyez malamment le plus vite possible que la dans état de santé naé. Merci beaucoup. Alors maître, votre numéro de contact on a des cognos surtout au yoba besoin parce que nous avons besoin tous ces des cognos aux ana $1 aux ana €1 €2 €10 €20 €50 ceux qui pensent à mettre à cœur qui aux moi na en charge en tout cas aux ala pour souhaiter boyer malamu tout sauver kaka moi na moi na za na 14 ans je rappelle encore pour la bande pour se joindre à la biso que moi na beaucoup mona awa azana 14 ans mais na 14 ans wana bazwa ki moi na passer mon papa ça qui moi na azana misala mabe alors papa leki moi na azwa ki moi na confier ki na maboko ya pasteur moi na comme kofanda na église pour te balanela ba prière na sima ba prière wana de pasteur o akomisi moi na oyo moi si na ye moi na 14 ans ala lié 8 fois na 8 fois na ndo monique anus cd intesté bimi libanda donc somba eza libanda parce que moi na oyo tala moi na mukego pasteur mukolo bongo akusala malamba boye moko père de famille père de 5 enfants les toyoka ki alors vous tapez ba image ndenge arrestation na salamaki et après tout kuta na lisusu sima on a tina na bo et ça vient ba détail merci. Eza église ni yango pasteur. Mwana nous sambela muri sambela kai. Oyo eza église ya Sangusa. Oyo azali yaya na ye. Papa na ye. Aena mwana. Tango aena mwana kene pa pasteur. Pasteur ayebisa mwana azana misala mabe. Mwana azana misala mabe yaka na ye. Tosala nini na bondela. Na longola kindo kiazana. Alami soki biloko nini amelisi bango bameli ayebisi papa na yeke yoke ndandako mwana atikala tangu yake ndako mwana atikala pasteur oyo akamati siko mwana amelisi drogue mwana ameli tangu mwana ameli sili ale alongole mwana bilamba masoko etikale poleli ye pa alongole yaye abande musala wana zo sala ça fait 8 fois
bino ba pasteur bokeba bino ba binzambe nzambe ma campagne eza makambo ya okende gauche droite te soko yo osalaka bizaleli oyo ndenge moninga mosusu asali alors yayo eza kaka bolo biki rouge balobaki yango alors biloko oyo ezali mpo bino batata bino batata alors bokeba mwana aza na combien 14 ans sikoyo passer aza na combien Pasteur aza marié. passer ye oyo aza na combien Papa oza na bana ba. mwana oyo sikoyo lelo lobi soko akofi Papa. bino boye mwana oza na combien Mwana aza na 14 ans. mwana oza na combien 17 ans. ok papa ye yo nde papa mwana oyo makambo oyo eza ya lokota papa tunamoni bino ebele boye eza nini yango juste bato batondani ebele awa eza nini problème ezalaki awa pasteur ya baeglise kaka nde baeglise yango ekoma ya binzambe oyo pasteur wana amonaki moto akofifre na ye bien mwana mobali ya age soki ya ba 12 ans vraiment esali mpasi trop esali vraiment mpasi osepeli na acte pasteur asali te donc justice mpena asala mosala na ye kitoko état de droit oyo bagrand prêtre bafe na so bachichi babundela deza mpena mambo état de droit tuka bapaster aboye baa bato mo bakofivre deva bato te papa journaliste donc justice mpena asala mosala na ye très bien balandela yango mpena bien badroit ya bana bato balandela badroit ya bana tuka bolandela paster oyo mpo aza motu moko azoloba ye aza na barelation ye banini donc vraiment toyebi te justice mpena asala mosala na ye bien. Ok, merci. Tomoni Bango, on va prendre quand même notre jeune frère. C'est vrai, dans la difficulté à langue, donc au moins, bena aloba linga la penza izate ya zolo moi muki chiluba. Kasi on me campé ko beta biso moi le solo muke. Ce qui pasteur à ça la kionini. Comme ça ndeko o edebiso na ko interpréter to. Ngako répéter. OK. Abanda ko melisa ngai kumbi kila jiba jitofu mkumbu shumani loku kuti mwabe mwane udini ibuluji yatu jituyeni papa mwabao banga jinuishe bintu ndala mafukonsu jilo wit banga jinuishe bintu abti banga de la prière mi ko 00666 00 ba monde invisible c'est un provocateur walitente ngwaba kimu wamba bintu abina ngwamu mwa bana ngwamu haju wamba bintu abe ki banga jinuishe bintu abe haju ngwata jwamba niwo bansantu mkwata pinjewo ke hanji mgonga mwa bao ani mgonga ni papa pasteur chivu munushe mbinga abanji ngambile niwo kwambi bolo ebuto na ka twenze nenda bintu amafuko nsuka dwama kwambi bolo ebuku papa webato ka dwamba bolo ebuku papa webana shibishito kwambi di papa webato njungusumbila mabila amanyungusumbile ebebe wabangi nisha manga relief manga magwa mampiselina bangi mpesha manga ngabangi me ngavunyi mashiki ngavu muye kwambila papa ni to mwa bechina njumva bimpa to na shani mwa bechina mujumva kabiden bimpa to kiwa lugati bafika mwa benungwe. OK, merci de conquérir pour ça la chose. Bon, les andeke na lingala. Oui, les andeke aling ko ba tango ayaki passer pe alobi ke mwana aza misala mabe boya na bango na sani na bondela na banda bondela bango kan ndenge mo pe na makambo na uchi ko limo la na minute boya na bango na bango bondela bango nakacha ko bondela o mwana aza misala mabe nakacha ko bondela ye akomi siko ko mesa mwa bilo wa makasi nakacha ko mesa bilo wa makasi na zolo ngole bilamba na butu e mo na moi a bete biloko na ndenge ya sima siko ta mwana ye ko mona kete trop c'est trop na ya ko kufa nde mwana siko aye ko loba siko aye ko yebisa mama na ye pe aye abenga pe lisusu yaka na oyo kama mwana ya soloba azoloba boy siko na tunaki ye yo kala wa po yebaki eza bongo po na nini oloba kite alobi na bako banga ayibisinga ko yebisa papa na yo te komeka ko yebisa papa na yo te na ko sombele bilamba na ko salele ba bilo wa boye na ko salele ba bilo wa boye nde na zolo boye mwana wa ndinga za boye za déclassé azako ko vanda te aza bien te ala la butu pe kutu te ako ata ko salele ko monte ata ko sokola ko mekantina mazo ko peti
aza ndenge aza boye aza lokola tokoloba na mo aza mo vivant ndenge aza boye aza lokola mibali te nayebi te vi na ye ekokozala ndenge nini te liboso ya baannée liboso awa. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors je crois que tout ça peut na Prophète Henri quand même face à toutes ces choses. Mais il y a un point à de quoi tu le vois, mais tu le bien noté. Au lobby, ça la prière dans le parce que nous avons comme en bas 00666 sur la carte. Et prière ça la mandengini. Le lobby, banda ko le baki, tant que banda ko pe sanga bilokwana, banda ko le baki 00666 00 bar. Monde invisible 005, c'est un provocateur walité, on va ouvrir la porte. Mais avant de couper ce bintou, avant de couper ce bilogana, avant de couper ce bilogana, ok. Invoqué Satan. N'est-ce pas pour employer Babylone quoi là, azo pesi ko mwana kwa mila. Tant moi azo mila na badro mo azo sangisa na bakafé wana moi azo mila. Et comme c'est le rôle kizengi. Mwana comme si ko ba ko ni mwana maile lisusu te maile ezate, mwana comme si ko poste na ezo yeba te. Otali mwana ko comme le roi kizengi, comme le bela douchi partout moi azo mila bela. Mais poste na ezo yeba date. Ok, d'accord, on a tout comprendre en gros. Alors, ils ont pratiquement déjà Yamabe ou Ebandeko Salam. Alors, Prophète Henri, face à tous ces problèmes, Nino Kikoloba quand même, parce que Yosa Pepe Moko Yabandeko, au téléméla, tout bazar na misala, pasteur, Bako Salam, Bako respecter Marambo Nzambete. C'est très choquant d'abord par rapport à Makambo et Zolé dans l'église corps de Christ. Mais avalons d'abord le rôle. Romains chapitre 1er. Verset 27. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant l'homme avec l'homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. C'est-à-dire que ça fait mal que dans l'église en Zambé, naît un homme de Dieu, soi-disant un pasteur, au lieu de s'engager moisi, mais à s'engager mobile. Donc, en la prophétie à Romain dont l'apôtre Paul dit, Mobile a abandonné l'usage naturel, donc Mobile faut s'engager moisi, mais a commis que s'engager bango dans sens contraire. Et nous avons une émission que avant que nous ayons l'émission, ils ont une émission avant d'ailleurs quand même 66 neurones solo. Je dis déjà bien avant que lorsque vous voyez des choses comme ça dans l'église de Dieu, comprenez que cet homme de Dieu a touché au mal, à que simba ténèbres. Et ça ma recommandation ma péché dans le monde molili afin que soit succès na simba actuel na sala. Et j'ai bien dit, nous sommes la voix de l'église. Je suis la voix de l'église. Et ces choses doivent s'arrêter dans Mboka na biso. Où il y a des pasteurs qui coupent. Bishima, peuple congolais azabeni, na ministère ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Bana Poto, Bana France, Bana États-Unis, Bana Amérique, Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville. Voici le prophète de Dieu, Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa, oza malade, obala kate, obota kate, ovanda na poto, otambola kate makolo passe, bakanga yo na diabète, na sida, insuffisance rénale, cancer de foie, cancer de poumon, cancer de matrice, gonflement, impuissance sexuelle, omela bakis. Ozwaka solution te, oza kitoko, ozwaka libala te, mwasi kitoko, ozwaka kobota te, ozwa mwasi kitoko, ozwaka mobali, otanga classe, licencié, ozwaka jamais musala, olalaka na poto molota koza na Congo, okota libala, ozwaka bazemba nyonso esilungwaka, ozwaka bazemba, obotaka bamorne, oza mwasi kitoko, sima munene, me mibali ya bien bayaka te, omela babakabaka, bakisi ya sima, mibali bayaka te, botuto elata yo. Luka, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na 081 61
96 772 nalobi 00243 81 61 96 772 benga asakola pona yo ayebisa yo oyo nini ekangami na vie na yo po bonga te Bishima. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez suivi les images. Il y a des Bonabiso, des Gominabiso Nasuka. Alors, merci beaucoup, maître. En soi, famille, tout ce qu'on est en train de faire, vous-même, la chaîne, vous voyez. Donc il n'y a absolument rien. Oui, merci. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, surtout, Bazali, vraiment, pose un dossier à cœur. Merci beaucoup, maman Monique Mazolo, servante de l'Éternel, Azola, Nabiso, la Suisse. Merci beaucoup, maman. En tout cas, merci, na décision surtout pour merci, na maman Mami, na Liège. En tout cas, merci beaucoup. Na nyon surtout Oyo, Bosa la pour moi na po pe nyon surtout Ozolinga vraiment pour sauver moi na Oyo Nzambe pa mola bino. Merci na Jani Sita. Tunga Mbuto azali sponsor na biso ya chaîne na biso. Merci na Maloriste la congolaise Malolo. Kaya moi no botala yango. Merci na Tabufa top modèle. Tabufa botala kaya moi na Oyo. J'ai le combo de Genève, Botala Kaya Mwana Oyo, Mami Mwanda, Kela Mwanzambe, Botala Kaya Mwana Oyo, Claudine Bossaou, Botala Kaya Mwana Oyo. Nazo Psenga la bande cognon surtout, il y a bonne volonté, Botala Kaya Ndeko Mwana Oyo. S'il vous plaît, tous Sungaye, vraiment, Nzamba Repambola Bino, tout ce que nous sommes en train de le faire, nous le faisons gratuitement. De Tozo Bunda, Awa Nazo Rasire Bino, qui est besoin sur émission Olanda. Pour le 6 à auto 6 émission Awa, Tozo Mwana Oyo, Awa Banda traitement, Naye, Lelo. Akena qui na traitement parce que mongo ezala quitté mais à partir de maintenant azobanda traitement après topé sabino suite boy banini évolution mona o ezandenge nini. Merci beaucoup na bino surtout, merci na Jordan Panzou lelo au four et au moulin, merci na bandeko surtout. En tout cas au revoir to kutani mikolo ko yaso nzamba obatela biso.